Parents belé ba père de l'âme sous ba valeur pour parce que arosa azana bana ndako. Mais dès qu'il y a musale zate possibilité zate. Alors que somme moi na lipa na tongo te la mort la tete. Moi na romo luka luka na banzela na ye. Tango lo bana moi na katio lingala. Moi na père obima na nzela. Aki akuta l'âme sous na papa moko boye. Apese moi quelque chose. Mo ngona ozo ngona ndako. Yango au servi biso para balia. Pourquoi d'abord mibali bazo lakisa bango nzoto te parce que mibali bazana sexe nzamba pesa bango basi pe bazana sexe nzamba pesa mais pourquoi kaka basi balakisa nzoto libanda mibali balakisa te mboka ezo chite makasi omoni tango Kabila le père azalaki amatelaki bana basi ba onyoso babanda ko tambola bien te abanda ko matele bango kino batika ki elateli wana sponsor officiel BM Hotel. BM Hotel à Kinshasa, ouverte 24 heures sur 24. BM Hotel vous offre un séjour de qualité, de chambres à tarifs abordables, une salle de fête, un espace de tente, un personnel à l'écoute de vos besoins. BM Hotel se situe sur l'avenue de la République numéro 3, référence Meizaf Bandal Sinkin, commune de Bandalongwa, Kinshasa, RDC. BM Hotel pour de nuits de qualité. Contactez BM Hotel au 0033 6 20 63 15 11 et au 00243 85 70 44 440. BM Hotel, Bernadette Mass. Cette émission est sponsorisée par Papy Le. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue bien sûr dans cette émission présentée par Kevin Fataki FTK, l'arc-en-ciel de la presse congolaise dans un site responsable pour les responsables Congo Mokili. Clondo spécial comme ça à Anel Kabafosset, Ado Youé depuis Paris. Un grand merci comme ça à Montréal. Van, c'est lui qui est derrière la caméra. Un grand merci à toi mon frère. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons décortiquer un sujet là très capital, phénomène Oujana, ça dit phénomène la République démocratique du Congo, donc phénomène Oujana eza mo bana mo baye na mo vana bango bazo sala pe mam na ndenge na bango ba baby si ba foyer na niveau mo ya osakana te et tellement que biso tozalaka na toujours pona ko sa musala et puis pona ko lobela bino ko memela bino basango yango lelo to lobi boye na Congo Mokili il faut totambusa micro to solo la pena bandeko ba pesa ba point de vue na bango par rapport ya phénomène Oujana na yango lelo to yambi Didier Atrocadero, c'est-à-dire président ya Kokwafo ya Tchango tozana ye awa na salon na ye cadre kitoko boye alors na ye toromeke pe kosola na ye pe lisusu apesa point de vue na ye parce que ayambaka batu ya ndenge na ndenge awa na kati ya salon na ye na yango to yambi ye po apesa pe point de vue na ye ya phénomène Oujana et na lobi bongo mbote ndeko Didier Atroka mbote ser nanga Kevin Fataki moi liloba na bandeko nyoso bazolanda o na Congo Mokili. Bon, na opesi bango merci ba onestu eskan so bazali na bambo onestu ndenge bazolanda biso parti ya bilili oyo na pesi bango moto mingi. Vraiment ndeko Didier Atroka yo na salon na yo oyambaka bato ya ndenge na ndenge bato bakotaka sans audience parce que ezali ya bato nyonso. J'espère que oyebi phénomène oyo ezosala pasi mingi na kata Kinshasa oyo phénomène Oujana. Oui, tu es bien, très bien. Ceux qui n'ont bien on vivre dans ma belle, ceux qui n'ont disons dans Samaï, nous sommes vivre dans terre bisognos tozali pour faire comprendre dans Caraïbes que phénomène mo boye goya. Bon, ils appellent bien. Bah c'est pas non mais net Singapour ngai bon amona ils appellent bien. Voilà, et vous allez bien te pona yo pourquoi parce que ils ont la batu mususu bazolinga yango moi bano baye de 13 à 18 ans. Na bango balingi olata ba soutien te balingi sous-vêtement te mabele ka hotel makaka boy ça dit pas si mingi alors Didier Atroka yoza contre nango na point nini. Bon naza contre nango parce que moni na loi na biso ya mibeko mboka à partir déjà moins de 18 ans to benga ngo déjà moins déjà mineur.
bon ceux qui déjà yo bimadiana moins de 18 ans déjà ouais derrière mokangami pour moi na ana connaissance na nté ana eloko na mutu teke a défendre keta ke naza na otanga bien na ibake ceux qui na sali boy mabeza boy ba parami mi ba libérer moi na partir à 18 ans déjà ko libérer mais 18 ans déjà na moi connaissance akoki ko voter akoki ça o esengi asala partout na monde des ala mais na âge na biso 18 ans moins de 18 ans il a moi na muke o ba otanga c'est non soit l'espèce d'un diplôme ti azana na ba humanité a otie kola na nunde ba dos ba kola mais ezala balobi ba jeune alelo balingi baso bazate ke mabele kweya balingi kaka ningi ezotelemaka bongo bango nde baolandaka mabele wana batola ni lelo mabele telema mais lobi ekweya kaka ti lelo etelemi osepe nango lobi ntango ozala nango omesa nango ekweya epe olanda su mosusu etelema olanda su mosusu etelema ti wapi ntango yo ozwi déjà oyo so ozwi chance ke mwasi oyo se comprendre déjà mabele eza otelema merci so mpe ozwi oyo elala déjà boose comprendre oke kaka soko bike nalanda oyo etelema nalanda oyo etelema nalanda oyo etelema ti omona komoza mpe na mwana yo moko mpe ntango omona mwana mabele etelema yo bike yako bauja na baye nazwa mpe mwana ngai ti omona ke oza moto basiance te me baqualifie oke moto basiance aosala yango mpo na boye me nzoko nde osala yango soki ndumbaka nde esalisa bongo alors ndeko atrokadero conseil nini okoki koprodiguer na baparent oyo bazomona bana na bango bazobima na bandako na bateni moko ya bien te mais bazoloba eloko te conseil nini oyo okoki koprodiguer epa baparent ya ndenge wana parce que toyebi c'est vrai eza na bana mosusu bazolata posa même mpo badistraire public na ndako alati na ye teni moko très décente mais ntango akobima libanda à se changer, à se déguiser, à comme il a tenu mon robot, à couper à parent, à un zéla, au Bosanaï. Alors, conseil, ni au produire dans ma parent et modèle. Bon, conseil, on peut savoir, ça, mais ils appellent sur ma parent par ignorance, n'est autre le bas, ok. Moi, na rose, sous abimi, et l'eau à moulay, mettant comme un zéla, à Katifor, mettant l'eau à Moukoussé. Ma baise à la moine, moi, même moi, dans le ban, ok. Tant Yolanda, aux âmes, à moi, ou Jana, Zana conscience, pour, ma parent, à Botibiso, ma pèse aux chances aux Alamukili, on dit, ma pèse à ok, qui surtout Fabota. Tant que je suis chanceux parent au yandimi qui a beau bima normal ça qui a le relation au botami normal autant la classe landa par coup pour yo pe lobe aussi comme parent balba oh disons au sala parent no lobby pe bana no ba au sala o tant yo ke na o be sala réputation no lobby tant comme âge mo bo liba les ati o yo konani ba parent au famille ndoki famille eza boza bo mais donc suma be utika pa na yo mo papa et là teno eza dia mabe au moins faut bon ngama la ta webi ke ba parent bele ba père de l'âme sous ba valeur pour parce que à rosa azana bana ndako mais dès que mosala ezate possibilité ezate ako kosoma mwana lipa na tongo te lamba olata te mwana komo luka na banzela na ye tango loba na mwana kati yo lingala mwana pe obima na nzela aki akutana msuna papa moko boye apese mo quelque chose mbongo wana ozongana ndaku yango o servi biso ba para balia so par rapport bana mwana akokoloba te yana aussi appena ba parents dote pas faux charge na bino tango yo boti mwana yeba o charge ya mwana po lobi ke mwana akomosa ni ngati tango yo somela mwana lamba o somela mwana ni pona bikale zala ke mwana so alati lamba oyo para somba te misambo muta tukeza problème wala tango et ala tango pété mwana na pété na ndako mais le comme para a mwana mwana alati lamba yebe lamba esike utite mais a qui peneti ba para ba perdre moi ba valeur mo faut c'est fort que cela exacte luka au travailler moi mukeza okipa bana minerval moi rolia ozonga na moi valeur na yo po okipara mwana omoni po lobi so mwana na ke ba sete charge anezo zongila okaka mwana so ke baby ba la sa o misabi ba para ba to moi ba ozo ba souci ebele parce que aboti bana bana lem susu ba otambola bien te susu regretter le songa na te bana nanga o vin nanga ne sona passé bana o ngana thanks bien bana o ngana dike bien te tala ne ba otikala ba souci ça para be ba on ça AVC ba résumer ou ta bongo ata bana e vie bien te ba résumer ya no ça para ne so visual charge na yo tango boti et puis quand on bota beta belé te pose le problème bana belé ba problème belé bana muke moi problème pour moi muke si na Didier Atrokadero ça dit mo konza ko coiffe na kata changu nzambe ya coiffe j'espère que adoyu e mukolo kita mabele awa a Didier Atrokazali mta holandela ba faire à cheveux quoi pour ça revient anel ka ba fossette adresse à moko chez Didier Atrokadero en la kata changu moi quoi fait ça là moi ferait bien quoi alors Didier Atrokadero to chité na yo moi lubasuka par rapport à phénomène ou jana et puis moi ma dédicace moi 3-4 pour na bige yo okenda musika alors ba rozanga te quoi bon conseil ka eza pour to clôturer nengo lobi nazo conseil bana pour ba bana ngape moi ajeke mais ala nwanzo tabajel bo moi ga na parler nzoto hein comportement moi lingoleza na lipeka moi ajela pour ça ba bana papa ya ngai tana loba ke moi na
tant aux amis obeta mwana la norme non ekine ba para ba beaucoup là yo ba la ba bele pe ba ça pe tant parents a la difficulté à ko foutre les minerva bien au sala consommer lamba na libanda Chandri Dondasi na pesi masa na ngai José de Londres Sida Bilele ba masa tout bozana poto ba comédien ba nani ba musicien moi utata combattre puis na pesi Chanel Lando Mbote en Hollande na pesi venanga Maki Mayo ya dans Paris Mbote na pesi ba du tout oyo ba ebinga yi parti ya poto bien ngola na pesi ba Mbote. Ok, merci beaucoup. Et quant à moi, je dis en clin de spécial à nos partenaires officiels. Là, je vois Beyam, Bernadette Massengou. Voilà, Bernadette Massengou, Beyam. Moi, si Kitoko, c'est-à-dire à Solola. Bien quoi, clin de spécial à toi, ma soeur. Sans oublier Papy Leroy, carte illimitée. Et Yula Boss, le monument, la carte Salandra. Bah, Mbote Belé, dans ma clin de spécial, Nabino. C'est-à-dire, on a partenaire, on a vu Ariana. Rihanna, moi c'est Kitoko, na peso pe Mbote Belé, ça dit bango ne ba simbi masolo ya Congo Mokili ba partenaire officiel, ça dit son meki okuta na bango au CPL quoi. Donc vraiment merci beaucoup. Biso so compter toujours musala, toujours zo pe bande ko mususu ba pe ça ba point de vue na bango par rapport ya phénomène ou Jana. Donc toujours compter toujours musala et longona Montréal Van. Voilà, car on est au lobby, tout le la phénomène où Jana ba lobby ba jaune ne ba leli ba Jana parce que soit à côté à Kangami. Ça dit ba leli ba Jana niveau au Saralaté. Bon, tout sur la bandeko. Maintenant, mon tapé sa point de vue naïe. Alors, tout coup tapé de Gonlapso, bonjour. Bonjour madame. Vous voyez qu'on s'est présenté. On a comme on a Junior Ngituka. Junior Ngituka, phénomène où Jana, point de vue naïe, yo parle roba Jean ma bi ba on les là ba on m'a bétonné. Jamais. Nako c'est pas un bloc. On a déjà. Et là le gars va faire même mot. Ils ont sondé sur ces côtés dans moko makasi. Le bloc on a faut l'état télémé là on a. L'état faut télémé là pour ceux qui va passer discipline le bloc on a té moko yeke le gars moko yeke na okufa. L'état doit mener ma précaution pour na bloc on a ceux qui ont précaution. En tout cas il faut changer aux assurer dans un mois il faut aussi là comme on a. On a compte pour la makasi pour ba baby sa mboka ya bien te là ba local sumboka on bien sous ba bi ke bino ba jeune bolingi mabele oza rotelema bino ndembo mona bongo don boko ya mabe jamais ko ni mabele otema na façon na te ni moi ça normal la ti normal que sans soutien sans sous-vêtement ya normal te na la accepter on jamais ta mukete. Bah c'est bien on a habité ils a pour na bango mais pour na ngai na c'est bien on ta mukete. Merci beaucoup Ndeko Junior tous ça ndeko na biso mususu wa. Papa bonjour. Bonjour. Comment vous se présenter? Kombo nga Hubert Mea. Hubert Mea. Mea. Mea Hubert Mea. Boni phénomène ou Jana pas na ndeni. Bon, phénomène Jana et ba kata mabe bazo s'exhiber na niveau saranaté ba biso résister c'est na habité. Bon, ele kelanga fort ba maman na biso na tango kala bazalaka boité babanda tambola na ndenge sengeli po ayebi ke ba parape nzinga bazali ba mona biso ndeti to tambola. Jamais à côté tambola tiki mabele pelele papa na e pa fandi a omona e ya bien te na sepel na ngata mukete l'état il faut tele melango il faut tele la biso makambo po eza bien te na mboka ezo chite makasi ezo ke na kokufa penza. Voilà, to kutani pena papa la biso tellement bazwa kize pe papa mingi babi no ba papa bango bazo ba surveiller banate moi la robi malati teni moko ya bien mettant robi malibanda à se déguiser na ye ou ça ba parents bazo ba reçoit soin ya bana comme il faut te yango bana ba commencer à n'importe quoi. Alors papa la biso ça to mekape ko sola na ye pepe sa point de vue na ye par rapport au phénomène Jana. Bonjour papa. Bonjour maman. J'espère que vous êtes au courant il y a un phénomène oyo exact en vogue à la République démocratique du Congo, pour le Baka Kinshasa, parce que commis presque partout. Alors, phénomène où Jana Bana Bazo s'est exhibé, Bazo Tika, Tolo Kaka Pongo, Baota Monabilama, Yamabe,
mais ba parents bazo encourager na bango yango pourquoi parce que ba parents nde bazo linga bana ya bongo alors bato akomi ko accuser bino ba parents lisusu ko bozo zwa charge na bino comme il faut te yango bana ba komi ko sala de n'importe quoi à vie na yo et ko sala nini étant que parent. Bon, nga nazo pesa ngo réponse na deux angles. Angle à liboso c'est angle biblique. Omoni mutu nzamba alingaki mutu mingi na jardin d'Eden mutu asepeli azala nu à cause ya nini ya lisumu nde akendaki kobatama. Même diable oyo adésarmaki oyo adéshabillaki Adam na Ève na jardin, le même diable aza sikoyo na mikolo na biso azo désarmer bafille. Osomona ça c'est d'abord dans le mutu aza na bososoli ayebi ke normalement mutu normal il faut aller très bien. Atalisa nzoto ne libanda te pa batu parce que nzoto ebimi libanda eza susu ya yo te komi ya mutu nyonso. De deux ceux qui vous ont accusé ba parents ba papa mususu baza à la base un papa responsable dango mwana zo bima il faut atala mwana ceux qui a mwana zo bima na tenir à malamu te je dois agir ceux qui n'ont pas responsable je dois lui dire que non tu t'es pas bien habillé. Au départ d'abord accoutrement. Dango yozo pesa mwana elamba aketongisa. Il faut ramener ngo amona lulenga tongi ame basi na biso total akate. Moi ça tongi elamba tango lati ete maman elamba na zongisa. Mais pourquoi biloko wane komi kaka siko dans l'ancien temps ezakité. Les gens suivent la civilisation. Civilisation européenne est différente na biso. Et pas na bango c'est normal, mais chez nous ce n'est pas normal parce que il y a un problème, il y a différence, il y a coutume, mais coutume na biso et c'est ngaka moi ça bon manzoto na ye. Nzoto a moi c'est à la bonne mobile na ye. Eza pona mutu nyonso te. Tant aussi nzoto déjà exposé ngo na mutu nyonso. Oza na risque même que o bala te parce que déjà o bali bala. Or il faut bala mobile, o bala mobile, o bali bala. Alors nga nazo conseiller na ba fille si réellement batanga ka Bible batanga bien 2 Chroniques 5 22 obazo ba elate à moi c'est eza mobile te ya mobile pesa la moi c'était plat ta tenue aux a descend mobile paye fa la ta tenue pourquoi d'abord mibali bazo lakisa bango nzoto te parce que mibali bazana sexe nzamba pesa bango basi pe bazana sexe nzamba pesa mais pourquoi kaka basi balakisa ka nzoto libanda mibali balakisa ka te bon anine ça bango moko. Alors maintenant moi j'appelle na responsabilité ya nani ya gouvernement omoni tango Kabila le père azalaki amatelaki bana basi ba onyoso babanda ko tambola bien te abanda ko matele bango kino batika ki elateli wana mais sikoyo ceux qui ba matele loko wana te que ils en pleurs quel sera l'avenir de nos enfants. Yo yaya tango zolata mabe éducation ni nozo pesa et puis il faut yeba que tango zolata ozo bima okokutana noko okokutana papa leki papa kulutu siko kokutana na teni wana papa pe alobi wana mwana ngai mingi bazo bomba bilanga na kati ya saki alati bien abimi na ndaku et tango komi quelque part à se changer. Mais ozo bomba, ozo sali hypocrisie pas nani. Ya yo moko parce que ça venir na yo ça peut vivre na yo. En tout cas na peur na zaki na ngwa kolobande ya ngwa. En tout cas merci beaucoup papa. Le bibongo ke batata en tout cas va se changer. Pona ni batata ba komi ko singola ba mama banda ku ne fe ko lata mabeto zo lata. Eza bien. C'est que yo posa ujana ya mukolo. Te ngande na moni ne na omona ngapaleki na biso baleki bazali ozogangela baleki eza bien te. Mais lelo si baleki ba lata bongo papa azokende wenze mama azokende wenze akesomba elamba wana na niveau moko ya mwana te. Siko mwana azolata azobima na balabala boye azokumimona ka ye na ye akomo sa siko oye liye. Siko yo mama ko sana pima koloba te papa pe ko sana pima koloba te. Na beze nani ya yo mama na papa fallait pas changer biso. Kako bolandi intervention ya moko la moko donc phénomène ngo ça la pasi makasi awa na kati ya République démocratique du Congo précisément awa na Kinshasa et ça la pasi makasi bon to ebité kaka ndenge ba papa na ba maman ba uti ko pesa ba pont de vie na bango l'état
azwa mamu na ye en charge baparent mpe d'autre part bazwa charge na bango ya kokipe bana na bango ya koéduke bango de le bas âge donc baa na ndako mwana azobima fo kolandela ye et tout ndenge papa auti koloba donc vraiment ezosala mpasi mingi to sokisi na biso wana ezalaki bandeko awa ndenge bauti kopesa ba point de vue na bango devant votre caméra votre télévision, c'était bel et bien la vôtre, Kevin Fata KFTK, et derrière la caméra, c'était toujours Van, mon réalisateur. D'ici là, portez-vous bien, bye bye.